Shaba na ye proteja kanga lokola lichombe na couveuse. Okomisi na lokola rescapa naufrage Titanic. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana lobe yo mon amour. Téléfortifia de mon corps en cas de rechute. Alima kana bondela kailo kola bébé ya moi. Ekila monena pesa kinga ngumi ya suaye teo. Parce que nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana troublé oh mon amour. Merci Gisele Umba diama noir. Toza ko bundela mboka ya Kimbangu, toza ko bundela mboka ya papa Kasavubu, toza ko bundela mboka ya papa Kipavi, ya mama Kipavita, ya Paul Panda Fanarma, toza ko bundela mboka ya ba Mobutu, toza ko bundela mboka ya ba koko wana nyonso, mboka ya ba koko na biso, yango biso toza ko défendre ata 1 cm ya pamba ya Congo ba kozwa te to kotika ka mutu mo tazwa. To lingi pete mutu mo ya ko distraire biso akoti ya biso makambu ya tribalisme, o ya okabula biso et la biso makambu ke o mungala mukongo mushwaeli muluba, on ne veut pas ça. Bonjour et bienvenue sur Diamant Noir TV Oezali, antenne na biso nyonso surtout nde tolobaka ya liberté d'expression et puis d'opinion. Na kati ya Diamant Noir boyebi tolobaka ba vérité kaka situation ya RDC ezali vraiment makasi na minute au tension tozomona ndenge tout le monde azoloba minembwe kei. Yango tozozwa moko na biso lelo tozana moko ya babundeli mboka. Bino nyonso tout bo fanda bozo ba kiti bato balandaka Diamant Noir TV. Maman Antoinette Kinkala maman c'est à mai et d'une image bo fanda déjà na ba kiti to landa et puis to bosanité bande kona biso nyonso tout oyo tozobisa bino soko lingoli ya mbisi ya kitoko na kati ya Diamant Noir TV kende koluka maman Jackie na Château Rouge. Maman Jackie to pesi mbote maman Alessa Diamant Noir mbisi vraiment ba ke olukae mais tout ça lelo azali vermeil. Général Vermeil, Diamant Noir pas à moi songi tout non quand Diamant Noir TV, activiste, combattant, babengi résistant, opposant. Waouh, bonjour Vermeil. Bonjour maman Diamant Noir. Oui que biso songi na Diamant Noir so yito tout no bongo. Oh général, ba biso général en mutu mo lobi na so yambi faut tuna. Général en ezakara zukara kombo boye po général eza poa et lo nino sala na komba nini kakamba moko mi général. Oui, naza général, naba action et puis nakati ya résistance. En général, les ba titre au biso tozwa kango biso ba combattant, les ba titre mo honorifique, les ba titre te que tokonda tumba mo bo nakati ya Congo to bundela, les ba bitumba o to bundi nakati ya résistance yango moni ke bande ko ba sepelaki ko benga ngande ba benga bande ko mususu, nazwa ki titre wana ya général le chef d'état-major. Donc bunda mingi pona bitumba pona mboka awa partir awa parce que mingi ya bino ezaka asona ya bibino moi Diamant Noir ngamu na banda penza komba Diamant Noir moni komba na ngamu tunasala bo moi siko ya ona tuni yo pe siko za parmi bato yo tango bazo ba mambu ya mboka bazo bundela ngona ndenga bientôt ezaka na ba matuvi ngamu na banda ngamu na sala na zingi ngana ko bana mo bitumba te parce que bitumbo e banda ba Paul Panda ba bunda Paul Panda Fanarma, tu as ma maman qui pa vita, tu as ma Simo Gimbango, papa nani Lumumba, donc on a connu le baté qui n'a banda combat parce que combat où il y a Congo et banda de Nzamba Kela Mukili, tu banda au déjà Congo, mais à la diaspora, je suis parmi les anciens. Ah, oui, qui réponse na yo, oui qui bazo tala. Même Riki Nemiala na Londres, Azamo Bundeli Mboka, tant avant la réponse est vraiment sage. Donc au moins réponse mais comme singa do ba banda combat ya kalabazaki déjà voilà to leki wana to tuni boni santé pour to yisio na chocho na Diamant Noir santé malamu mama Diamant Noir santé magitoko santé zana makasi nzamba pesi biso nanu force wana to zana wana mpona continuer bitumba o ya bakoko babandaki to continuer ngo santé kitoko. Voilà to continue mamba mboka directement lelo to banda ko tuna onanu eloko ya liboso bino ba résistant lelo awana poto toebike babenga ki bino na mambole kaki awa ya fali tango telemi bolobi ba komo benga bino balobi bozali bazobenga bino les opposants congolais mais yo toyebi kondima ozondima koza opposer bande ko mususu ba te toza ba opposant te
tolingi makambo wana te biso tolingi mamba ya ba opposant te toza ba opposant biso toza kaka ba résistant ba combattant yo siko ba kombo wana surtout activiste combattant résistant opposant pourquoi expliquer pourquoi yo accepter et bandi comme ce soit on a accepté sur ben activiste on a accepté ben combattant on a accepté dans un peu opposant donc parce que résistant c'est un opposant résistant les moto aza ko résister ou aza ko s'opposer na force moroboy ou bien na empire mo bien na royaume moroboy ya mabe o eza ko peut-être ko sala mabe na ba imboka donc bato baza ko s'opposer nango donc bango ba bengi bango ba résistant donc résistance mon ya résistance au boutouvan on a la rousse eza opposition donc résistance eza opposition donc je suis un opposant. J'accepte. Et ça, il a accepté opposant parce que je le suis. Wow. En tout cas, tu continues à m'amboka penza tolier. Lelo likambo eza obison surtout to telemi to moni to uti ko landa lelo to moni ndenge ruberwa azoko expliquer biso alobi que ndenge akenda ki ndenge nini elikaki. Mais pona yo mo bundeli mboka lelo bino bozo telema to biso nyoso ba peuple congolais to lingi likambo o ya minembo ete. Pourquoi ça commentaire nini na ndenge biye a télé million na courage azui pour apesa explication que ndenge makambo lebi Mama Diamanoa soki totali histoire ya mboka na biso ba rwandais ba réfugiés rwandais parce que ngana okota na polémique ya ba Banyamulenge était passé ça n'existait pas na okota na onte wana za ba polémique ba mo baza ko créer Banyamulenge depuis 97 avant 97 on n'a jamais entendu parler de ces gens-là mais bazara na Congo ce sont des réfugiés rwandais. Alors lelo oyo baza ko réclamer babandaki liboso situation ngoyondenge yalaki bayaki na musée Kabila babengani papa Mobutu baye ko ma musée histoire donc eza histoire to na ko la tango mutu nyonso ayebi ezalaki plan diabolique contre la République démocratique du Congo. Problème na bango eza minembo te. Problème na bango eza baza na besoin ya ko botela biso nde mabele ya bakoko oyo batike la biso. Soko landi bien baza koloba nationalité. Ce n'est pas question de nationalité parce que bazala déjà na Congo ba voyage agati. Nazo mo amishu baza na États-Unis ba osa ba vidéo partout ba voyage na passeport ni. C'est pas passeport congolais. Oui. Donc ça veut dire bazara déjà na nationalité congolaise. Donc ce n'est pas la nationalité qui les intéresse. Ce n'est pas aussi bazala ba congolais intéressés bango mais bazana besoin ya terre na biso. Soko landi l'air bakotaki na makambo ya bitumba na Goma au monake la majorité ya basoda oyo 45 000 soldats oyo papa musée abengana ki bazonga bango na baki créer ba RCD ba créer ba bilogo o ba créer na ba M23 tout wana pour na juste ko infiltrer mboka na biso yango mona ngana lobaka toujours notre pays infiltration ezamakasi à partir ya mutu ya mboka na institution nyonso infiltration ezali objectif na bango ezali ko kata mabele ya Congo bazana besoin ka minembo te wana eza c'est pose kota minembo olobi bazaka na besoin minembo te wana eza kotana bande ko bolimbisa ngaso na tie pose pona zongisa yo nanu na question o ezaki côté ya liboso corner makanya tuna ki alobi mais bango babande ko mona yo zaki pembeni ya Félix zaki muta UDPS lelo ndenge nini okomi ozoloba ki mobundeli mboka oza d'accord te na mambo ozoloba ozole makambo ezoleka na RDC siko elo ni esalio olongwe côté kolongwa côté kuna oye koto to comprendre ki yango malamu te ndenge bandeko balobi to tuna omoni mama Diamanoa omoni tango to sanganaka to salaka balingomba ou tozokende ko sukisangana na batu pona ko bundela idéologie to bundela idéologie to bundela batu te donc to bande ko bundele mutu aza ko incarner idéologie wana peut-être to soutenir to soutenir kaye mais soki abimi na libanda idéologie wana je ne vois pas pourquoi ko continuer ko soutenir ngana soutenir dialogue mais c'était une erreur na soutenir ma dialogue on a Paris tout le monde tous les résistants ba télémelaka dialogue mais ngana soutenir croyant que on va trouver une autre solution derrière dialogue wana selon ba mindele nde bande ko yebisa biso mais j'ai compris que ezalaki kolexatan soki lelo ngai naza ko soutenir na l'achat ko soutenir IDPS parce que na monaki IDPS et bimi na place oyo ya peuple bitumba oyo ezana ko bundela peuple et bimi na bitumba wana
bakomi na bitumba mo ya intérêt personnel yango moni ngai na préféraki na continuer na bitumba o ya peuple. Donc ngai natikaki IDPS na Genève, tant baké Genève balobaki yango bien que bakotrahir biso te bakende koyokana. Bakei Genève bayokani baponi candidat o baponaki, il fallait tout le monde ba soutenir. Alors na respecta parole na ngai nakoki jamais ko trahir peuple na soutenant les candidats oyo peuple o bango baponaki bango bazalaki ba représenter ya peuple. Et raison pour laquelle que ngai na mizalaka susu na quand on a été parce que na monaï qui va trahir. Ce sont des traîtres, ils nous ont trahis, ils ont trahi toute la nation. Na santé menti ndeko na ngai maman Gisèle bandeko misusu to buna bango awa bakufa na émotion. Bakufa. Ah bon? Je te jure c'est la vérité mingi. Bakufa akufika parce que trahison o wana bakoka ki angote. Biso nyo to lalate. Na comprendre peut-être trahison na et comment na niveau o ndenge nini ke bakende ko trahir ko accepter ko kende ko zana ba corps. Na mutu lokola Vital Kamerhe, na mutu lokola Joseph Kabila, o azali papa ya balkanisation, o azali batia wana uniquement pour na kabula peuple congolais et puis ko zamabele à peuple, ko faire souffrir peuple congolais. Et raison pour laquelle na tikali na combat o ya peuple. Moi je suis pour le peuple, je soutiens ba idée o eza il y a libération, o eza il y a peuple et non il y a ba particulier ou il y a batu. Comme ça batu envoie ou bien ko beba ko salé la batu. Moi je suis pas nazamu tabadja le loté. C'est pas de ma nature. Nazarana papa Etienne Tshisekedi parce que na monaki abandai ko incarner idéologie où il y a libération, il y a peuple. Mais la ko continuer combat na sens où on a été et raison pour laquelle je suis toujours avec mes amis. Mes frères. Non, exactement parce que yo kenagi pemenia au bandoro pousse na penami pemenia Félix mais batio ba kalba bi place nuza te bazoti ndiko yango lelo boya kyango. Wana ngoko sa biso po ba lebsenga ndebungu. Oui. Soki Hollandi ba image yali ba vidéo ezali dernier jour où on a soutenu Félix ezala ki na Genève. Donc après Genève, ngai moko, ngai mutute atinda inga, c'est à mon âme conscience, ngai mon alobi que je ne peux pas continuer na mutu oyo azako kuwangana signature oyaye, linzaka oyati. Awangani yango aboyi yango pona b'intérêt na yemo personnel mutu moko abengana ngai te na mona ki makambo na musika na mona yeke de simbate. To vandi bisoneuse de tambuli pemeni ya papa wana Etienne, on a appris beaucoup. To yebi o ezama lamuna o ezama bi. Donc j'ai senti que trahison. Après wana, j'aurais pu continuer parce que na sala ebele pe na kati ya parti wana awana Paris. Na ngai na zonga pe na kende soit na bondela mais non. Mais qu'on appelle ça té oyebi ke place ezate nga ba bisenga pe na bomé to telema wana te po to bomele ka moto po na tuko ba commentaire na sisi wa d'accord te monique question naza prêt et à koloba ko répondre na ba question tout on comprend côté wana na koki koloba yango ke ezali kamute ke o soit place ezagite ici place ya laki on comprend ba oku ba yesi ma bazu place bon ngai munazalaki wana komanda na place ezalaki mais place o ezalaki pona ko défendre peuple te place o yanga ezalaki wana ezalaki pona défendre libumu na ngai et na défendre na batu oyo ba faire ba nyokoli peuple pendant 18 ans na soutenir bango na kende na soutien et alors on a préféré place wana na tikelango batu balingi mamwa libumu ngana o continuer anzala ya peuple to yebaka partout na sikoto zongi na likambo place osukaki ya minembo que voilà lobi ezaka minembo ete zaki sunani eza minembo ete bango objectif de bango ezali vraiment ke bakata mboka bazwa parti wana tout ya est soko talinde na uti koloba tout à l'heure que non bango problème na bango eza ma nationalité te eza mamba pesa bango mabelete mais bazana besoin ya Congo pour bazana besoin ya Congo depuis bakota na 97 bakena bakor bakena ba Saint City bazui ba rebelle ba comme si bango ba soldats toza au moins na 600 généraux 600 officiers ya batuchi na kati ya république na kati ya FARDC toza na 46 000 militaires tuchi rwandais
na kati ya armée wana yango monaka ke to gagnera na biso te to perdra toujours ba guerre ba rébellion et ça la mara tout le temps bango problème bango eza ke ba déstabiliser mboka na ezala stabilité parce que ce mboka na balinga bazaki na souci vraiment que ba ezala stable na sur tous les accords et salama na kati ya Congo wana mais calme qui m'a écouté na kati ya mboka wana mais jusque là rien ne change ça continue toujours donc le zola msabiso que non ce n'est pas la solution ou soit dialogue ou les élections qui est changer tout ko libérer mboka wana non ngai pour l'instant na lobaki yango je ne crois plus na ko yara toujours te na makambo balobaka to que manifestation to que manifester pacifiquement les mots pacifiques existera pas ba Rwandais les mots pacifiques pas ba to baza ko travailler na ba Rwandais comme ba Chilombo ba politiciens ou soit les autres ça n'existe pas. Donc bango bazawana oyo existaka ezana toujours na faveur na bango côté constitution ezana faveur na bango c'est ça qui existe. Alors ce qu'il faut faire ce qui note tika la toujours ba wumbu parce que rien ne changera hein. Tobandi ça fait déjà plus de 23 ans qu'ils sont là et le Comoro échangé nous comptons plus de 12 millions de Congolais au Bakoufi. 12 millions de morts. Et sans compter les femmes violées. On viole les femmes tous les jours. Donc il faut changer. Pour nous changer, il faut que nous susciter des élections, des accords, ce qui dialogue. Donc la seule solution. Papa Vermeil, oui, solution, lingo pesa biso, soto katio malubapo, toyo kanonu solution na po lelo na ana poto na diaspora, bino nanu babunde limboka, bino mo bozali bokete. Fayulu a auto la biso marche na RDC alingaki ça marche bien de basengaki que pona makambo etali minimbo mais est-ce que bino awa pe na poto bokanisa ki bozokanisa makambo ya kosala ba makambo ndengwa na to ka koloba nde to vandi boto yambio lobi po yango te kosala ki RDC eza libéré et loko nini bino ya concret vraiment bino babundeli mboka bozosala ana poto pona libération ya mboka wana. Maman Diamant Noir toza liboke toza organisé toza mobilisé to komi ko sala ba action concret o na ko le katene tando na banda ko lobela yango combat o to salaka il y a 10 ans na combat lelo échanger parce que to banda ko sala tous o to banda ko sala to banda ko ya ko petela yango ou bien makambo to banda ko préparer ko sala to banda ko ya ko lobela yango na ba vidéo mais tu faut comprendre que nous travaillons maintenant comme les tout Rwandais. Bango va travailler na CC, bisobito comme ko travailler na CC. Pour la unité, nous sommes unis na beleli angoli sous les loke, toza unis surtout en diaspora, en France. Nous organisons une grande manifestation, méga manifestation pour nous soutenir toujours que Minembo et Kendete pour nous soutenir unité ya Congo. Congo et Tikala unis. Donc, nous avons une manifestation le 24 octobre, une méga manifestation, et ça organisé par tous les mouvements, donc tous les mouvements confondus, bah, partis politiques, bah, associations, nyonso, bazali na kati. Manifestation, et là, na école militaire, Togobanda yango le 24, l'école militaire, na 13h, Togosukisa, na ambassade de la République démocratique du Congo. Donc, oyo biso toza ko préparer awa pour na Congo, sans vous dire, pour ne pas vous manquer le respect, na koki koya ko loba yango netando ikete. Ezali makamu ya minene. Ba solution ezali ko zoma. To bandi sikoyo ko travailler na ndenge mususu. Parce que tomeki ba mbule belé. Tomeki na ndenge nyonso. Tala même jusqu'à et au moins na ozongela toujours Chilombo jusqu'à ce que Chilombo a trahir biso. Na boulot ce qu'on a dit, il y a eu même les élections, c'est parce que nous, on a travaillé. Et c'était parce que Kabila a lobby que non, il y aura des élections. Non, élections en 2016, à Boya. Tu travailles, tu sali tout autre que ça, tu misus awa, mabala et koufa, misala et koufa, juste pour se donner temps à bango na République démocratique du Congo. Et là, c'est ça qu'on a répété, on a toujours kolobaki mama, tokotikaka jamais minembo ekende tokotika pété ba Rwandais wana bazala ba matela biso ba botela biso mboka. Le problème ya minembo oya batuti baza koloba. Omoni toza a na kati ya Congo, na kati ya France. On a tous les papiers français. Tant to yambara ba yambara biso to komara ba yambara biso tant que
bah, réfugiés ou soit les ressortissants de la République démocratique du Congo. Bah, yambara biso te que oh, toyami Muluba, toyami Mungala, toyami Mouchouaili, toyami Mukongo. Il n'y a pas les Congo, les Français Congo, il n'y a pas les Français Luba, il y a pas. Et ça n'existait pas ce genre de choses. Bon, comment biso te qu'on doit accepter inacceptable. Koloba que non, les Banyans Rwanda et les Hutus. Trop bien parce que chez nous, les réfugiés, il n'y a pas seulement les Tutsis, il y a les Hutus, il y a les Tutsis aussi qui sont dans la République démocratique du Congo, bah, ils sont réfugiés, alors tout il faut mettre dans le même sac. Il faut les mots appropriés, bah, réfugiés, soi-disant les Congolais d'origine rwandaise, on peut dire ça. Parce que donc ce sont des Congolais d'origine rwandaise. Parce que les tribus Moulenge, ceux qui Moulenge, ça n'existait pas, maman. Tous les tribus on a été, na kati yambo kanabiso, et tu dois accepter yango pété. Yango moni na répété toujours, on a lobby que les dialogues, les élections, les accords, yangonde et Kangola, mbokate. Ceux qui t'ont avancé, ça fait 23 ans, t'ont avancé mon mouké. Peut-être que la guerre est là, la tuerie est là, mais rien ne change jusqu'à présent. Et tout le jamais République démocratique du Congo et qui est de bons moments. Mais marche au Bruxelles, awa, but nango ezali pour nyamulenge pardon pour minembwe et kendete to ezapo na kobimisa na situation surtout pour ma besoin de kana RDC et en plus avec les Covid-19 je pense pas est-ce que ba kondima ki ezala na makambo ya ndenge bato bazo kufa na est ya République démocratique du Congo bazo kufa plus que bato bazo kufa na Covid-19 ezan de terre malade ou elo comment mutere bangi sabiso pour to bima libanda to bengi bande ko baya na ba masque na bango to tambula sika mu pepe yali malade ezate baloba ki même yemoko Macron ayoka ki aloba ki ngo jouana bisika o mu pepe bato baza ko tambula malade vraiment te donc biti ya manifestation ezake non ya balkanisation non à balkanisation et la République démocratique du Congo et soutien il y a bande konabiso peuple ya est au bazana minembwe. Vous comprenez donc tous d'accord tous contre installation il y a village wana parce que c'est un village c'est pas une commune. Tu dois accepter jamais village mogo et comme commune parce que ba idée et monsieur na sima ezali parce que idée na bango ezana sima. Voilà. Voilà, ba peuple congolais balandi batun sotunde bovina ba kiti wana boza koyoka makambo o ezoleka surtout na RDC toye na yo côté na potopo mingi toza na diaspora tozo be makambo ndenge situation bino moko a olobi que bandeko baya pona kaka bolamu wa Congo mais bino moko bozali unité déjà tango yo lobi ba mouvement nyonso ebele kozala wana comment bozo sala pona organisation est-ce que za na mutu moko azo bengaka bandeko na CCC que biso ba peuple congolais toya to bozolo bango kaka boye bandeko mususu baoye bandengeni maman Diamanoa to salaki réunion ya ba résistant tout à Paris pour organiser manifestation ana ezalaki semaine il y a 2 semaines tout ko sala réunion amené à Paris ko ezalaki wana CCDP alaki Congo Sika ezalaki MPC bazalaki wana coordination CLK ezalaki wana ba parti politique MLC SID Lamuka en général bazalaki wana donc organisation ya manifestation eza organisée par tous les mouvements donc to vandaki to sololaki déjà to za continuer pe ko solola ko travailler pour na réussite ya manifestation wana to suikaka na manifestation te ndena uti ko yebisa yo to za ko préparer comment tokoki kosala pour na ko libérer la République démocratique. En quelque sorte, bosangani na opposant siko. Pour tout na on a début mais tant on peut tangi que na manifestation na bengi sina ba opposant to ba bon pour bande komi bazara d'accord na yangote. Mais on a le siko bosangani bondimi ko sangana bango pour la libération mboka. Outi ko benga na début opposant donc na opposant. On a ce qu'on a tout na question pour na yo mokote pour na binonyo surtout na sens. Na likambu ya ko libérer mboka tozana enquête mokote na bandeko. Bandeko nyonso baza na idéologie moko na biso toko vanda pona ko sokola mboka. Tozana problème mokote na bandeko wana. Problème na biso ndeza ke
bandeko o ba yena biso ko sangana pona to travailler ensemble to kende to tambulama nzela moko to tambola na nzela oyo ba parti politique na bango eza kopesa te mais to tambola na nzela oyo résistance ya la diaspora eza komene donc baza d'accord na biso. Voilà, biso tokei ezali kambo ya rotuna na diamano tolinga photo yeba makambo surtout que yo za mobundeli mboka tango zoyebisa biso ke ozali activiste et en même temps oza résistant combattant. Voilà, donc photo tout na situation ndenge ezoleka na RDC ezali grave. Tomoni lelo PPRD a boyi Ilunkamba wazali premier ministre a organisé ezali cérémonie yaba cérémonie ya prestation yaba juge makambo eleka na RDC bike na balandi baola na babidiamano anini wana susu. Donc ezala makambo eleka to ebite PPRD lelo tango bazo telemela premier ministre o bazali gouvernement bazo travailler pour na mboka kotala ndenge gouvernement ya Félix ezokende to ndenge bazo travailler. Commentaire na maman na lobango toujours depuis 97 tozana étaté. Il faut reconstruire un état. Tozana étaté tout o ezoleka na kati ya mboka ana na monde normal au tozas les karaté mais sur les kanakati mboka donc ça veut dire il y a pas un état tozana ba bazo gouverner bisoté ce sont des assassins bazaba assassin bazaba kuluna en cravate au tozana président tozana premier ministre tozana bangonio sona ce sont des aventuriers vous comprenez ya ngona tozako travailler il faut remettre batoanio so libanda bazaba tumo il faut kangama il faut kanga bango il faut tia bango na boloko. Vous comprenez? Donc, nakoki commentaire nanga nakoki commenter ya malonga wana ezate parce que on n'a pas un gouvernement. Ngai ba PPRD wana oh ba cash ba nani tout wana ça n'existe pas. Pour nanga PPRD des partis à côté il y a président Waleka président Outiko Leka Kabila mais le premier ministre le bili comme bango ba télé millions tobi dans son soir. Bango so ba télé millions pour vous prouver qu'il y a pas un état. Personne gouverne le Congo. Il y a seulement un simple moutou azana o azoraba ordre ya Rwanda o babenga Yemei. C'est Yemei qui décide tout. Yemei mutazo diriger Congo. To ute ko le ka élection monaki yango bien soi-disant élection na bango. Mon mama Yemei a ça qui Yemei a nommé Yemei mta nommé Félix Chilombo Yemei a nommé nani premier ministre Obengena ba ko kombolete Ilunkamba Yemei a nommé bango nyonso. Donc oyo Yemei a lobby yango wana ekisalama. O nyonso zo mona ba osala za théâtre. C'est des théâtres et en même temps ça fait déjà sur 2 ans yango ba commune à pouvoir yango sur tali peuple congolais na situation ya peuple ba bazo uta qui chasse parce que autrement na ba image ils ont ba bazo kende bazo ozonga ba mais c'est catastrophe. Mais yo yebi Félix depuis kala oyebi malamu oyebi pe na boye bomona na boyeba ni malamu so to tuni lelo tango otali ndenge boyeba ki Félix wana tango ozomone lelo président de la République ndenge azo travailler bilan na 2 ans oyo yo mona mboka tango ozotala oyeba ki elobi na lelo bilan Félix ozomona est-ce que eza positif ou bien eza négatif kotala ndenge bilan Félix eza négatif makasi négatif vraiment ya négatif négativement ya makasi parce que yemo on a peut ce bolanda qui alobara azan voté yoso yoka ke mutu oyo bakoko pesa mboka a diriger mboka a yebisa bino de yake ngaba mvutanga donc azana facile ya mvutement donc Félix oyo ngana yebaki na Félix oyo azasko ya mvutement président tenga na obenge président ya mvutement c'est deux Félix différents Félix oyo mususu wana na quit mais je ne sais pas un jour à Olamuka o azasiko na Kabila o aza na oloba neti premier ministre à Kabila parce que c'est Kabila qui dirige. C'est Kabila qui décide tout. C'est Premier ministre à Kabila. Aza Félix Oyamvoutma. Ce n'est pas le vrai Félix. Le vrai Félix Oyamvoutma qui est Yohanate. Voilà. Donc, il y a un émission qui est bilan négatif. 2 ans, au monde à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et, na ebité, maman Gisèle Bandeko, ceux qui bomona qui boyoka qui Félix Larayaki, Denima Alobayi qui makamongo zo sala e muneti bien té il faut qu'il va Singapour, qu'il ne vende kuna, a rego sala demandante. Non. Et là, vous devez comprendre que Azako préparer les talibans. Azako préparer moralement, parce que c'est le deal. Le deal est lobby qu'il faut, avant dans 5 ans, à bomber le pouvoir, Kabila pouvoir dans 5 ans pour présenter. Mais moi, Sabine, il est 2 ans déjà à Kogisi, il faut préparer les talibans. Parce que les talibans sont extrémistes. Les talibans sont rouge, ils sont vert. Mais les rouge,
bamoni stop bango babige non il faut kolega comprendre il faut banda travailler bango malembe comme quoi que tâche eza makasi akoki ko continuer non c'est pas ça c'est parce que il a été nommé parce qu'il y a un deal il faut maintenant se préparer parce qu'il faut kanga bisaka na 2023 au monde qui a kanga bisaka ki alors pour ne pas se justifier dans moment là il y a un bandi ko préparer bango na minute yo banda ko loba na bango ba bilo na bango ba sara ba tricage na bango que non président ko ki chuchoter président boy non eza deal eza pour 5 ans aux ans nos bombela nga fauteuil tambula na ba tapis rouge zora na ba avion somba na ba ndaku sala eloko sala vomisa famille na yo mais c'est nous qui contrôlons tout. Et à la fin, c'est fini. Un président de la République, il y a Marambo et Saliwana. Benisseri, Tiavandi, Avandi, Azoli, Taramoumalia tout le temps. Azolia, Baboua, Raye, tout ça là. Ça ne se fait pas. Il y a un lobby qui est Moukili, Makambo et les Garanakati à Congo, et les Garana Moukili, mon côté. Marambo et les Garanakati à Congo, et les Garana Moukili, mon côté. Pendant, avant tout comme na Nembaolo, état de droit, il faut tout reconstruire d'abord un état. Tout ça, un état. Tozana étaté maman Gisèle tozoloba wana mamboza ragiste na kati ya capitale bongo so okei siko na ba fin fond ya ba village tala munene ya Congo ezaleli tala pas souffrance o ezana peuple wana et en plus na Congo on a tout tozana besoin ya importation ti ya biloko ba ela tozana tout. Il suffit juste de la volonté que ton abandela, que ton maramnioso, en tout cas, bah Maman Diamanoa Basali 23 ans, 23 ans, 12 millions de morts. 23 ans, 12 millions de morts et plus de 100 000 femmes violées tous les mois. Batongi le romote, volonté zate. Comme je vous dis que infiltration au Ezanakati ya République démocratique du Congo ezamakasi ezo senga kaka non le baté maman o ezo senga toza ko préparer ngo kaka ezo senga lika mususu e senga ba élection té e senga ba corté ezo senga eloko mususu soki to sali yango té ndeto sur le moment de manoa ngana ndima té j'ai commencé ce combat là j'étais jeune mais j'ai commencé à vieillir. Et je me pose la question, c'est comme si tout ça corrompt. Et toujours les mêmes gens au bazan abiso bango kaka baza ko trahir biso. C'est bien le mot parce que bien le bolingo yo kanate, bien le bolingo sangala te to moi bande comme ça ba proposer ba forum bo sala boye bande ko bazo proposer mais bien mo ko na diaspora surtout le ko na ba question na zo mi colonio surtout. Ba lobi ke bien mo ba bundeli mboka boza bo mon côté tout le monde alingaza leader il y a tout le monde. Si ko lo ni zo sala ke bien mo ko nanu boza bo mon côté. Maman Diamanoa, leader ya combat au Congo. Leader ya combat au peuple congolais. Bo mogo ezali. Na utolo bana hoto uteko sangana. On est bien avec Dombo, je suis bien avec Babin, je suis bien avec tout le monde, tous les résistants, Dadi Bayola, tout ça bien à Batunyon Suba. Maman Gisèle, omoni bitumba oyo ezana fondement nango. Bitumba oyo bit nango eza ko libérer la République démocratique du Congo. Bitumba oyo eza bitumba ya tribalisme ti. Bitumba oyo eza régionalisme ti. Bitumba oyo eza ya nation. Tozo défendre nation. Tozo ko défendre nation, tokoki ko défendre côté mogoté. Vous comprenez? Batu oyo bazo bima na bitumba bazo ko sa ba distraction. Ils ne font plus partie ya combat. Toloba kiango décision sezomaki. Soki oza ko bundela mboka te, oza ko bundela mutu ou bien oza ko bundela écolo, nini tribu. Donc tu ne fais plus partie ya combat. Oza sous combattant, oza sous résistant. Bandeko o uti ko tanga wana tolongola bango. Ils ne font plus partie de nous et si kaba congolais baza ko sangana au mona bangote. Ils ont leur groupe, bando sama kanongo basala rawana ya ba réunion ya ba lisanga na bango ya makamno ngo ba lobaka o bazolo baana be biso toza ko bundela mboka ya kimbangu
toza kobundela mboka ya papa Kasavubu, toza kobundela mboka ya papa Kipavi, ya mama Kipavita, ya Paul Panda Fanarma, toza kobundela mboka ya ba Mobutu, toza kobundela mboka ya bakoko wana nyonso, mboka ya bakoko na biso, yango biso toza ko défendre ata 1 centimètre ya pamba ya Congo bakozwa te tokotika ka mutu mo tazwa. Tolingi pete mutu mo ya ko distraire biso akoti ya biso makambu ya tribalisme, oya okabula biso et la biso makambu ke o mungala mukongo mushwaeli muluba, on ne veut pas ça tolingi yango te. Soki ezalaki bongo tozaki ba tribaliste mbe makambu oyo Félix asali na ba Taliban na si mboka na ngaki epela. Moto engeke pela sudi na Gishasana engeke ekabwana. Mais et salami bongo te parce que le tribalisme n'est pas dans nos sangs. Et puis na vocabulaire na biso ba bantu makambo wana ezate. Le Congo restera uni et indivisible. Donc biso bituma na biso eza pour la unité à Congo et non pour la village natal na biso. Ok, en tout cas, bandeko toyo ki biso moro ba commentaire na se na ba question o bozanango mbala bandeko ba peuple congolais. Maman Antoinette Kinkala, maman c'est Amaye, c'est ka bovandi binono sotu to betela binono luisolo oasis la beauté naturel to bo sanité lelo to lobi joyeux anniversaire à maître Churamboma au monde ça maître Churamboma passe mais to pese joyeux anniversaire pour Botamaki lelo de to ça l'émission maître Chura Botamaki et na bo sanité joyeux anniversaire à toi mon yaya Alain Pelazi outi ko botama joyeux anniversaire na yo collier na nga ya diamant to kangi parenthèse ba joyeux anniversaire ici ka bozali to zongi na ina tuno mutuna moko ezali penza to komaki ya moteza mama mboka te. Tolandi et le quoi sali biso passe muke Tolandi pasteur moko je pense qu'on a surpris oh prenez diamano a tuni la question Tolandi pasteur moko na Kinshasa ba pesi biso vidéo totali pasteur wana a BBC libala batu a uti ko abimana mwasi na ndako et puis akomi ko violer mais akomi même ko toucher bana ya mwasi wana vraiment papa na biso kaka question wana yoza mona mobali tango likamwandenga no tali na communauté na biso wana eza na rien à voir na makambo ya mboka te meza na ba couple na biso ndenge zo bebisa mabala donc bat ba okanisa diamano rabimi na sujet te parce que o pezali makasi penda koleka na ba couple makambo ezo sala mabasali na nzambe yoza mobali 1 oza papa 2 oza mobali 3 oza mobundeli mboka ba anti valero tozo boya na RDC likambo ndenge wana maloba na yo mukena 1 minute maman omoni ngai esala nga pasi na ndi vidéo wana na moni makambo pe azolo bandenga droitaka bana tout ça là ça m'a fait vraiment mal esala nga pasi bisu tout na bana basi tozana bana donc esali pasi vraiment makasi ya omoni na uti koloba na ndongo lobi uti koloba ke za mboka te oui eza mboka etali mboka c'est parce qu'il y a pas un état mutako ko encadrer l'église wana azate c'est l'état Mobutu tanga zalaki ba abande ko kanga be église wana ezate mutu ko vandira bo tambule mon le pont mon neno bi o ke coopérer na ko le pont wana ke o église mbala mo le bateau o matol bat ba comme goya église il faut encadrer tous ces genres de choses yo so mona église ba Congo mona et association et puis encadrer par l'état babilo ko wana pe beaucoup ko sala ngote na ba cité bisika ba vandi mo kelele bo la muki ma kelele non parce que il y a pas un état. Ce qui est ezali babiloko neti même ba pasteur wana ba muku na tout wana faut kanga babiloko wana nous ba église wana il faut kanga ngai tant que activiste tant que résistant ce qui le oyo mboka wana échanger tozongsi un état de droit un état d'abord pour comme un état de droit il faut kanga il faut fermeture il y a toutes les églises là l'église wana il faut kanga il faut que kanga l'église wana pour na mutu abimisa il faut que créer institution moro banda ko landela bato mutu pona abimis église il faut y vraiment ailler déjà à s'inscrire à l'accès terrain na yeska kotonga et puis na ba comment dirais-je na projet o yaza na église na parce que ba na pas za qui ne peut makasité faut yendeni ba boto na mwasi ba mo bebisa na bana ye pas vandi na sikoto lo ba na compte wana maman lelo oyo nazolo ba l'état ezati l'état mutaki par peuple. Vous comprenez? Mututu azar, biso to zande moto batu misu bazara faible. Munyo sana ba faiblesse na ye. Même mi biso mi bali ba faible. To zali ebele. Mutu mutako yeso makamoko boyo ko ndimi pe. Mais ça makambo lukuta. Et salami pe mingi, et salami pe na poto, izo salama. Et salami mingi, non pesa besoin va passer monsieur so ba betama awa. To beta va passer monsieur so pona buzo bana.
alors lelo soki l'état ezali l'état mtakoki ko encadrer makamwa ba biloko wana l'état ko encadrer son lobby dans le sens que maman soki l'état atie lelo ba emploi ba tono kati ba no église est-ce que okenezate la muki elo est-ce que okenezate so ok musala au monde l'église wana au monde état parce que l'emploi ezali na mbongo oyo biso toza na ngona République démocratique du Congo et puis ça nga pas songo baga toza na étain na cobalt na diamant na charbon na or na nini toza na tout mais t'as la peuple nengaza peuple azam malheureux peuple azo souffrir peuple wana a dépendaka na batu ya poto et lelo oyo soki état est commis ba investir ba créer ba société yo kanti batu wana ba église ko semble petit samite ko semble petit semble la majorité non 95% ya peuple congolais ba sala raté alors la mukatonga ebe il constat bonjour moi banana biso la tozaka na Congo na bakulu ba lata toyebi ke bazaka ba fazer mwana mo akimi ndaku akumula na zando ko ba luki bakangi bazongisi ndaku mais le comment vraiment il va couler parce que bazana eloko ya ko sala te tous ces jeunes là on tozo mona lelo to mona ki on a habité sur au monde poser une question malamu na habité sur au monde ki bana bazu ba diplôme 65 ou 75 mais solo là na mona au sentir vraiment que azana niveau même pas ya 3e primaire azana niveau même pas ya 3e même il y a 3e parce que na zoyeba à l'époque biso na Kinshasa na ba 3e primaire on a d'ailleurs le français ozo ba français ozo comment mais bana lelo ayebi ko combattre ozo mon diplômé musozo mon azana comment dirais-je azana na université bosiko tala 23 ans à toi na basali tous les ans ba bimisa ba diplômé tous ces diplômés là ils sont tous les ans pendant 23 ans au bango basali ba diplômé tout au bango ba bimisa wana ba baccalauréat au bango baza wapi basala wapi ils font rien bazana misala ko sate bazana lo ko sala te ba komba kuluna so kuluna te a ken église mutu mo azana ayeko li bible na ye akayeko ko ma passer comme na ngoyeko la bible o tango o maîtriser makambo na bible o tali o ko exploiter pour na oyebisa batu ya ngona o komi ko yebisa ngo batu o sala l'église o comme côté la ngo batu aza faible mutu tanga zo mona ya ko lia pasi ya ko lala pasi o tout ko loba a sala. Voilà, et ça problème est ça très grave. Pasteur, je condamne vraiment. On a déjà écouté d'or binzambi on a kendarate. Na linga pe ba pasteur parce que ce sont des faux pasteurs. Il n'y a pas de pasteurs au Congo. Il y en a pas sur 100, peut-être il y a que 2. Sur 100. Heureusement deux babimi quand même na 2 wana. J'espère que yozo landa biso na parmi ba 2 wana yozo na 4. Mais diamano abakisi bo biso pe ba mama to bongisa oye mutaya koti na ndaku na yo mba moka yebisio mobali nondo ki azu akumi tala sikwa akumi ko mana yo azu so banjo bebisa bana tala niveau ba pasteur bo changer en tout cas wana to bakisa ki bino ba pasteur a lokuta ya mabe bo changer trop ça la bino vidéo to komi na biso pena na suka papa bato balandio pona lelo to tia moi pause parce que ce to lobito vanda ba question de kebele to bo malamba sma to lobi bona o balandio lelo eloko ni okoyisa bango oyo diamano ratunyote po ba fani na bakiti bayoki en tout cas ba lobi mingi na biki ba loba ah vermeil lobi penza bien général vermeil a lobi malamu musupe ba lobi mabepo tebi ke rozanga teme koyisa bango nina o ba fandi na bakiti abandai koyoka ona sana papa moko papa mbingazo na pesi mbote na Allemagne papa mbingazo akata chaque émission na ngai ya osela nga feedback ya otinde la ngai bisinga mama diamano amutu ana lobibo place a lobibo OK voilà to komi na biso pena na suka émission en tout cas merci na yo parce que to la ninde olobi to koyoka ba commentaire na sima loba nini o to tunyote ozaki na besoin ko bisa ba peuple congolais ba landio bazo maloba oyo ngana ko yebisa na peuple congolais ezali ke makambu ya Congo nous sommes tous concernés batike la kaka biso mo ba résistante batike la biso mo teto bundela bitumba oyo eza ya peuple congolais nyonso so to bito longa bitumba oyo il faut to pesa na maboko biso nyonso ba ndeko ya basi ya mibali ba papa ba mama ba yaya ba leki bana biso nyonso to sangana na lisangande na bomoko nde to ko réussir yango eloko mususu na koloba na kobelela na beleli vraiment na beli makasi ke le 24 octobre 20 na 2020 oyo na école militaire
peuple congolais bozangate boya ebele to l'accès na communauté internationale que le Congo sera uni minembo eza ya biso toko accepter jamais balkanisation to ponaki itinéraire wana parce que to yebi que itinéraire wana il y a trop de touristes ba touristes ba royoka message ekoleka ya wana donc na ko yebisa na peuple na biso ya wana peuple congolais bomoko na biso nde yango ekesala biso soki to vandi soki to tiki to lobi to kota na ambiance to kota na ba sentiment to kota na kobina baba mukolo mususu diamant noir mukolo mususu to kozwa pepo aux avions comme l'aéroport bazong sur balobeux étrangers parce que mboka wana est comme vraiment il y a 100% ya bapaya ba comme ko senga biso visa ingeta. Bonjour, bandekono surtout barolanda biso lelo yobo balanda Diamant Noir TV en tout cas balanda Diamant Noir TV mbote na binonyon surtout. Voilà, ngai maman Antoinette boyebi ngai maman Siamai maman Antoinette maman Tomde bobengaka. Merci mingi na ndenge bozali devant ba etando weekend na bino pona kotala biso na zana découvert mais toye awa de pona kobela likambo ya le 24 bandeko na banza bo utaye kotala video ya ndeko verme ya utaye kosala awa na Diamant Noir TV bandeko minembwe so bomoni na ye lisusu te c'est parce que passe na motema makambo wana oyebi kokoko ya koloba loba boite passe na motema bandeko bolanda ba explication oyo Roubert azali ko pesa kuna te na gouvernement non bolanda te azo pesa na parlement bolanda te zali mensonge parce que plan na yeza ki ndenge basala ki wana c'était comme ça qu'il avait fait son plan en fait pour na okende kokende banda ja ko balkaniser parce que na koya na mbalasima ko expliquer na télévision na télévision ya mama Gisèle Diamant Noir que bango bazali ba banya mulenge mais baza ko déclarer mulenge te baza ko déclarer minembwe mais rien à voir dans ba territoire moko te za deux territoires différents donc siko yango na ngaki biso ba awa na kati na diaspora ba résistant ndenge ndeko verme alobaki ba résistant ba combattant ba congolais toujours benga ba congolais nyonso tout oh nyonso tout azala katanda kuno mama samedi oyo le 24 oyo lamuka mama pona mboka soko zaka na passe makambo mboka soki olingi mboka no ekende te lamuka samedi wana biso no stokuta na école militaire c'est à 14h hein? C'est à 13h na 13h bandeko biso no surtout na 13h zali ligne 8 okita na école militaire soko bimi okuta biso surtout libanda tokolongwa wana na école militaire ti tokokende tin ambassade ya République démocratisée du Congo na mboka na nina poto la kisaba na bapaya to la kisaba ngoke non c'est fini plan na bino échoué. Maintenant, comme disait l'autre, au BBC plan permanent, c'est fini. Parce que Bisson surtout le thème. Mais alors, les Rwandais, vous devez savoir, c'est terminé. Mais alors, terminé, circuler, il n'y a plus rien à voir. C'est-à-dire que Minembe est kokendete. Parce que Bino plan, c'est pour ça qu'il peut être kokendete, Biso to lamuki, to zako benga. Bande Cognon sur tous les 24, boya les 24, na 13h, na école militaire, ils allaient ligne 8, bo bima, ba mama congolaise, bandeko boya, bo lata masque, ba boyi marche te, bandimi marche zala. Lata masque, bison sur na 13h, poto to kende tikuna liboso, to si savant pour zonga, pona makamu ya pona poka, à 21h, faut zanandako. Ba mama boya, ba mama bozwana babana. Bolata bango ba masque mboka eko kende ndenge ndeko na so verme utolo ba un jour to ko kita bona Congo kiti bona aéroport ba lobi non te toza étranger zonga na mboka ba kokwe donc okufikaka parce que wana ezali source ska ba kuna ba mitole ba koko na biso donc mboka na biso yango wana ba mama ba papa ba ndeko les 24 samedi o ya les 24 biso no surtout na école militaire pour na marche en tout cas surtout en tout cas vous allez brancher na Diamant Noir TV à très bientôt. Gisèle Umba Kolina na ya Diamant Gisèle Umba Nana troublé au mon amour. Merci Gisèle Umba Diamant